biso lisusu nini lelo toende ko exposer yo toye ko lakisa yo na batu pe ba découvrir oyo ezali talent na yo batu ba découvrir oyo ezali c'est normal ayebi ke lobi okokende ko beba okota bikota ko na ye mona bongo na ye ya mona bongo oh bondeni baza papa na mama mona ayo bobeli yo bombele yo na sengi na yo kololimbi sanga na mabenyo son salia na mukili na sengi na yo kololimbi sanga no et tout ce que l'on dit ici-bas, tu es plus grand que le mot du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné. Ça qui plaisir, je sais que le plaisir est partagé partout dans le monde, partout où vous nous suivez. Ça qui vraiment Elengi Koyoka live, on dirait qu'il y a Jeannette qui n'a TV. De ton côté, chérie, quoi qu'il arrive, je resterai de ton côté. Gebisanga Kole, Lina Kotiko, yo mon côté. Je suis venue à toi pour t'empêcher de souffrir. À part de moi, je serai toujours de ton côté. Laisse-moi te dire que tu es mon lingot d'or. Berce par ma voix et me parle. Bien, Claudia se sous. Bientôt la ménopause, moula niño kobalanga, qui m'obangue commis de paix. Oh, bespan commis miracle. Vous pouvez nous contacter au numéro affiché au bas de l'écran pour vivre de bel amour. Hervé Touleki, Yayo Yango. Aswa kate ya zwiye lelo potikela ye ya vivre mwanda mbabomoy atikali nango motala ye na scanner. Ça c'est pour toi Nisha Makalamba et na motema na ye basikatrice oya bolingo ezokisambola na bula lelo azwi azwaka te azwi. Voilà, bienvenue chers téléspectateurs, chers abonnés de Jeannette Kinam TV, les amoureux des stars en ligne. Oui, Star en ligne, Lelo, Gloire Mix, salut les recherche, il y a Oyo Azali Star, Future Star, Babi Étoile, Oyo la lobby. Na kombo ya Christelle, Christelle la diva, aza on dirait que na Jeannette Kinam TV, trop solo la nae, orbite li solo, ya carrière na ye. Ako yembe la biso osala biso ba cover en ligne en direct, vraiment sans plus tarder to solo na ye, boyoka pe o ezali posane pe boyoka o ezali talent na ye, vraiment bo pesa biso matoi, s'il vous plaît. Veuillez vous abonner et partager cette émission massivement. Bonjour Christelle. Bonjour. Christelle, bato bazolando baza na posa bayeba obimeli wapi obandela muziki wapi? Oui, tombola mbongo moke na banana nsimba na kisanyamo et puis na banda pe na koyemba na groupe moko boye donc na mwa moke. Vu que président akendaka poto yango nde esala ke natika mpe vi ke ezalaki soki mwana moke mama aboyaka lobaki natika nani étude na ngai nazona nata diplôme comme ça na bakacarrière. Vraiment, président akendaka poto nde botikala bongo bana mawa papa voyageaka eba misusu mpe bakontinue mpe bacarrière. D'accord. Christelle, lelo souci na yo eza nini? Le souci na ngai eza na réaliser barêve nanga nasala carrière na pour réaliser ba rêve na yo sala carrière no oyeba na ndenge pe bayaya mususu bayebani. Christelle okoli na musique ya nani? Nakoli na musique ya Makoma, nakoli na musique ya Léger 30, nakoli na musique ya Sylvie Lecoeur, nakoli na musique ya Pali, ya ba tebele ya kala. Vraiment yo linga no koyimbela nzambe te.
Ouais, dans l'église, là, c'est que nous sommes dans l'église. No koli mingi na mbi osangisa nzambe na ba Ouais, makoma. na sangisa l'église pe na yemba pende manzambe. Zabe na desh po makoma pa yemba nzambe. Oui. Vraiment, et ça l'a bien, chers téléspectateurs, chers abonnés de Jeannette Kinam TV, bo yo kaina no mukie o banda biso na makoma, bandela biso no banzembo o yo lingaka, to yo kayo, bongo pena peto yeba soki ya solo yemba kato o esalisa biso théâtre. Vraiment, bo pese matoi to yo kayi biso nyonso tout ensemble. Oui, c'est parti. Oui, nyonso oyo kaka makoma te oyo yo lingi koyemba to yeba kaka voix na yo suko yemba ka te oyo nzembo oyo yo o maîtriser. Mabenangeli kimingi singioli mbisanga mabenangeli kimingi singioli mbisanga mikazigaka yonzambe ndugulimbiza kanga kaka yo bobele yo nasengi na yo kololimbisanga na mabenyo son salia na mukili nasengi na yo kololimbisanga na mabenyo son salia na mukili Sukiendo tikingai, dame musucho zalite. Sukiendo wakingai, nani yokono kotanga. Mekatikaka yonzame, dogolimbi zakanga. Kakayo bobere yo, sengi yo. Vraiment, j'ai aimé, bravo, on évite place Landa. Bo sepeli makasi ndenge Jeannette qui n'envie à sepeli ndenge Gilbert Toulé qui sepeli ndenge Serge Koussanika a sepeli depuis quelque part et à Lolope a sepeli. Vraiment émission lelo eza kaka mingi koyoka yo oza oye lelo ko exposer talent na yo en direct ya Jeannette Kinam TV et ça l'a bien oyembela biso susu nzembo ya Maman Nadège Mbouma. Oui. Oui, caméraman, ça l'a pembeni na s'il te plaît. Seigneur, je vis, je t'aime, je me donne tout à toi. Que le cas de mes je tombe, pour que je te voie, c'est que tu es. Amène-moi aux choses simples, tu me montres ta grandeur. Sur la terre suffit pour décrire toute ta splendeur. Vois mes yeux que je vois dans ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit ou le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que le mot du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon néné. Yosa, mon néné, Osa. Vraiment, elle s'appelle Christelle. Christelle, qui son nom c'est comment? C'est Christelle Ngala Fatouma. Christelle Ngala Fatouma, vraiment elle s'appelle Christelle Fatouma. Christelle Fatimata. Elle est en direct de Jeannette Kinam TV. Bozo Kandengenini, Azo Panza quoi, Azo Panza, Ndeka Kizalaka. Au répétaka wapi, au s'exerçaka wapi. L'église ni au sambela wapi. Pas pasteur Kabundale. Au sambela pas pasteur Kabundale ça. Ok. Vraiment, elle s'appelle Christelle. Christelle, lelo to yokio, lelo to découvrir yo, to moni oyo ezali talent na yo. Message ni no koki ko pesa na ba oyo bazo landa yo. Est-ce que déjà ozana mutu azo soutenir yo, déjà ozana mutu moko aza ko encadrer ou bien ozaka yo moko? Pour le moment, on a pas
Oui, oza yo moko rêve nous ezalaka o évoluer yo moko bien oza pe na posa okende quelque part o évoluer bien o évoluer yo moko kaka. Bon, rêve nango ezalaka na évoluer nga moko mais nazala basi oyo bakosoutenir ngai. Rêve nous ezalaka o évoluer yo moko mais ozala na ba soutien. Oui. Ok, moi message pour na soutien, message ni noko kopesa bango est-ce que soit baye to ba artiste bazaka bato moya mutu passe. Okobetsa bango mitu pa okobetsa bango mitute okobeta mabaku betsa bango mabaku te bakoki koya boyo okodecevoir bango te producteur akomona nazo produire yo mais oko abuser confiance te. Non, ça va pas se faire parce que wana eza rêve nanga rêve nazo nakosa odaché ya moté. Naza nakosa na bomba pe na sala oyo elingi pe na motema. Naza na posa ya mutu bato basoutenir ngai. Naza posa ya manager, naza posa ya producteur basoutenir ngai. Dans la famille qui te permet de faire la musique? Mon père. Ton père et ta mère? Elle est contre. Pourquoi? Je sais pas, la musique pour femme c'est normal. C'est normal, elle dit que l'autre au kende ko beba au kota bikota. On a yé mona bongo na sacrifier ya mona bongo. Oh, bon deni baza papa na maman mona ka ko sacrifier. Bon, c'est que boyo kana te. Yama ko dame. Ya banga ka mona bango baza bataki. Mais kota papa vraiment banda ko tunaza mwa mutiye takana tena za la musicienne de danse. OK. Tu danses aussi bien? Oui, je danse. OK. On continue. Tu étais venu ici pour faire les covers, pour traduire, faire les interprétations. On peut continuer. C'est la interprétation. Il y a chanson, il y a tout. Il a fallu Oyoyebi. Oui. Ouais, nous sommes en direct. Regardez la caméra. Ouais. C'est ma famille. Oui. Oui, il semble facile. Encore une fois, tu me réponds pas. Ça semble banal, mais sans toi là, c'est mon pas. Et si tu savais ce que ça fait de te regarder, mais la vérité c'est que le temps nuit ne nous entend pas. Laisse-moi te dire que tu es mon lingot d'or. Verse par ma voix aime pas quand tu t'endors. Toi qui m'émerveille, sans toi je perds le sommeil. Je soignerai tes peines, rien n'est plus pareil. Rien n'est plus pareil. J'attends que tu reviens, son gars, tu m'émerveilles. Tout le monde sait que je t'aime. Tout le monde sait, pas besoin de demander. Ton amour à donner, na benga yo mama. Ton amour à donner, pona yo mama. Pour toi je t'ai tout donné, c'est vrai maman. Souris-moi ma princesse, souris-moi mon bébé. Ah, 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 je t'aime. Laisse-moi te dire que tu es mon lingot d'or. Berce par ma voix aime pas quand tu t'endors. Toi qui m'émerveille, sans toi je perds le sommeil. Je soignerai tes peines, rien n'est plus pareil. Rien n'est plus pareil. Je sens que tu reviens, sois grave, tu m'émerveilles. Vraiment, merci beaucoup. Un grand coucou à celui qu'on appelle Ricardo, chef de l'État, depuis l'Angola. Angola do muito, obrigado. Veuillez partager cette émission. Hein. Ça, c'est pour toi, cette émission, je l'ai dédiée à Clef Killa, l'amoureuse de la musique
une fille sans tâche. Pourquoi pas à celle qu'on appelle Naomi Nzola depuis Bundes en Allemagne, Yanao de Londres. Vraiment, nous sommes bel et bien en direct. Vous suivez Gloire Mix sur Jeannette Kinam TV. Bazo pesa kaka makambo, bazo pesa kaka makambo, bo partager émission. Toza vraiment na posa bo soutenir fille oyo ba yaya obokenda liboso ozwa bo encadrer et kozala bien. Namoni bongo, namoni na musika, namoni Thierry Migler. Là je vois encore mon déco Eclipse Mososo, balobi bibliothèque de la musique Eclipse Mososo kilelo nde makambo balobi musala kitoko ya Eclipse na yoka ki vraiment musala kaka ndengo tinda kinga ndenge pe kaka na sala ki biloko bomezo landa yo vraiment bo soutenir artiste oyo namoni Gali Garvey namoni Fabulous Girls Fabulous babi loko lia simakwiti vraiment na leli vraiment ya mingi. Sans oublier Queenie, hein, Sarah Kaloume, Nabosani Pété, manager, il y a Sarah Kaloume, Yannick. Vraiment, toujours continuer, que Pesabino bilingue. Émission Nabiso Star en ligne, Lelo, Toya qui kaka pour décortiquer, pour nous faire la cover. Là, je vois en direct, je vois celle qu'on appelle Dorcia Mbikaï, et pourquoi pas à celle qu'on appelle Jacqueline Épinès Kamwanya. Hein? Mon assistante, sans oublier Balobi conseillère, il y a Gloire Mix, Dorcia Mbikaï, vraiment big up à toi. Oui, on continue, sans oublier Keren Salazakou, Kerna Salazakou, la fille de Mama Doudou, hein, Babi a fini comme moi na ya roi, moi na ya mokonzi, respect à Kerna Salazakou. On continue avec Christelle, au bombele qui biso sous nini, les lots de ko exposé yo. Tu es que l'accès on a battu peut découvrir aux ezali talent na yo battu découvrir oyo ezali yo vraiment chanson oyo zanango ko bombaté oyo ezali talent na yo au l'accès. Oui mes amis, je vous annonce déjà c'est 30 août, ça sera mon anniversaire. Vos souhaits, vos cadeaux, vous pouvez aussi me poster dans vos stories, vos statuts, ça me fera énormément un grand plaisir. Oui, on continue Christelle Okende ko décortiquer. Chanson nyonso oyo o préparaki pour na olekanango na Jeannette Kinam TV oyo ko semble facile oyo oyebi makasi meneli malgré nano sali carrière ya makasi te nos ali artistes ozali talentueux pesa biso bilengi ya oyayo vraiment tu vas faire la continuité de ton émission au sangisa ozoyemba banzembo no tikitsa okoti oyo longwe okoti boye ça osala kokata longwe no na par exemple Nadège longwe par exemple pas Enis OK pas oyembi no oyo vraiment je te donne le temps de te défouler quoi sans okata atanga nazo bwaka nanga mutu lokola Jeannette Kinambwili mpanda mwasa kitoko mutaleki maneke na beauté yo kokata na yo te yembaka na yo par rapport à image vraiment ça la bien ingénieur Pitalpe ayoka sans oublier congolais de père et de mère Tingi Mpulu papa Kusanika mon boss privé na yeba te na lobani yo leki bango vraiment c'est parti. Et puis Samila Motonia santé chanter à vivre un amour durable. Et puis ça met la moutonnière chanter à vivre de bel amour. Hervé Touleki yayo yango aswa kate azwiye lelo Potikila ye a vivre mwanda mwabomoy atikali nango motala ye naskane. Ça c'est pour toi Nisha Makalamba et na motema na ye basikatrice oya bolingo ezokisambula na bula lelo azwi azwaka te azwi botala ye na scanner bokomona na motema na ye basikatrice oya bolingo ezokisambula na bula lelo azwi ye azwaka te azwi. Ouais, le secrétaire général de MDC engana inaka bolingo pamba ye soka nazalaka nanga kovivre ntango nyonso na mabulu lelo nalingi ya solo nakomi kovivre na mapata lelo baepisi etondi na bomoi na ngai na pili moto akosimba moto nanga libela nazali
Motakoche malati na bomo inanga ngalinda. Amena vitalo poko imana baloba. Basangani na nzoto ya moto moko mawa. Jenny Mputu, ça c'est pour toi. Kanga minga na nzoto lokola sondo enga ye bolingwango. Elengi tro atako. Désespoir. Ya Lolo Moïse. L'équipe des prises camerounaises. Okotanga tina ba point faible ye motemanga. Enga na ina ka bolingo pamba ye. Ouais, derrière la caméra, là, je vois vivre tango nyoso na mabulu. Lelo na komi ko vivre na mapata. Lelo ba épice tondi na bomo inanga e na peli. Moto ko sima moto nanga libela mazali. Moto ko chama na bomo inanga lenda. Merci. Vraiment, n'a pas qu'il aussi ça était 5 non, kaka ya moté mais oyo memaki, banzembo préparé pour na émission. Bon, na préparé kandi moi ikia. Bon. Ya kofi. Donc wana ndeza la nzembo no ya suka. D'accord, je te donne le temps yembango vraiment na boké bignon tout. OK. C'est parti, c'est parti. Ba chance nanga ya bo mwana, si le linga kaka bwe. Ikolo ya ko patienter. Humilité bomanga. C'est la canga, Hébert, ma femme, ça c'est pour toi. Ninga nyoso babala, garçon kuma masqueré, na koma fini kaya quartier. Ikia, Claudia Sassou, Pietola, menopause, mola ninyo kobalanga, kimobange komi a de fae. Ah, besoin est komi miracle. Veuillez nous contacter au numéro affiché au bas de l'écran pour Christelle pour notre numéro affiché dans la télévision. La famille Nazalaki kaka mwasa souffrance bisengwe pa basuswe. Nasalelaki Bible kasi yo salelinga yo journal yo. Yo chelinga couvre-feu na ba projet nanga mwana mobali yo. Nazalaki kaka mwasa liba baby sengwe pa basuswe. Nasalelaki Bible kasi yo salelinga sisole commerce yo. Yo chelinga couvre-feu na bandela nanga ma genome yo. Kaka maloba oyebisa kinga okubalanga lelo ekomi projet. Un jour okokoma na yo vie patapata C'est pareil, Caroline. Vraiment, merci. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Elle s'appelle Christelle Fatimata. Vraiment, ça qui plaisir. Je sais que le plaisir est partagé partout dans le monde, partout où vous nous suivez. Ça qui vraiment Elengi Koyoka live en direct. Il y a Jeannette Kinam TV. Vraiment, Christelle Azana Posaya soutien, Azana Posaya encadrement, abandi carrière nae, aye awana Jeannette Kinam TV, aye, pour booster, abonner à maman Jeannette, pour bimisa. Christelle n'est qu'à soutenir, vraiment, elle a besoin de soutien, elle a besoin de conseils, elle a besoin d'encadrement. Vraiment, pour nous contacter, le numéro est affiché au bas de l'écran. Beaucoup voyez, vraiment. Azangi pe batute oyo bazolanda Christelle moi bambo temi balé na ba oyo bazolanda vraiment moi mba mutu welisa ngongeza ngonga. Premièrement, na pesi mbote na maman na ngana no. Malgré que na ngati mais na pesi mbote parce que je l'aime beaucoup. Vraiment. Et deuxièmement, je salue mon père, ma famille. Troisièmement, je salue ma mère amie. Qui est juste derrière l'écran. Elle s'appelle Myriel Sang Mananga. OK. Oui. Je salue toutes mes copines. Okay. Vraiment, merci. C'était l'émission Star en Ligne 1, présentée par Gloire Mix, les princes charmants de la presse.
batembe batiaka vraiment balobi to lobe belé te matama pasi bino mo boyebi différence ya mai na pétrole. Vous partagez l'émission, vous s'abonnez à la chaîne Abisso Jeannette Kinam TV. Vraiment, merci pour votre attention et confiance pour Pesa Kabiso. Ngai na komi kotika bino na dédié émission na oyo na coordonnatrice sœur na ngai o ngana lingaka makasi. Wa vanda na motema na ngana ngwende na ngai vraiment yaya moto. Vraiment wumela Jeannette Panda. Gloire mixte dédiée dans sa voix. Et puis ça passe, et puis ça joue. Sans oublier oncle à moto, ingénieur vital, sans oublier ma famille. Je salue mon père, je salue ma mère. Un grand coucou à maman Chantal, pourquoi pas ma tantine, ma tante que j'aime beaucoup, maman Thérèse Makaya. Vraiment, elle est là. Sans oublier maman Doudou, sans oublier Batunions tout Oyo. Balinga Gloire Mix. Vraiment les 30 août, c'est mon anniversaire. Vraiment, et ça l'a bien sûr, on a souhait na bino, cadeau na bino, intervention na bino, et ça l'a bien, on comprend depuis que na mukili, na zapena batu, na zanga mouridi. Christelle, moi nous sommes déjà à la fin de notre émission. Avant de clore cette émission, je ne sais pas si tu peux avoir un petit morceau d'une chanson de Dadju ou bien d'un autre musicien de l'Europe ou Amérique, je ne sais pas. On peut se mettre debout, on se met d'abord. Ok, Flore émission oyo na nzembo nyonso oyo na eza ya monoko mboka eza nini ngana bantu monani balasima rendez-vous Ricardo chef d'état Sarkanko Sinangola. Je vous laisse, bye bye. Soki Nzambe alingi bakosala eloko te, chérie, quoi qu'il arrive, je resterai de ton côté. Kebisanga koleli na kotiko yo mon côté. Je suis venu à toi pour t'empêcher de souffrir. Nalongoli motema nanga pona yo chérie. À part de moi, je serai toujours de ton côté. Na bolingo ya soloma, loba ekozanga te. Moi si ya Congo, moi ya Boniface, laisse-moi te soulager. Moi si ya Congo, yo moi ya Boniface, laisse-moi te soulager. Tikama oyo bakanisi ngana yo tongo kokateya. Motema na yo natondisi maloba ekokota te. Moi si ya Congo, yo qui yo moni pasi, laisse-moi te soulager. Merci.